eza na basali ya Nzambe eza pe na basali ya Nzambe te ebele na se na moi baza ba serviteur ya lokuta mama Kitambala okozonga na mokili pote na kokangola pe na kobikisa mais namonaki na nzela na bango nazomona ka lumière pote bale kotalisanga oyo lelo o nazosala awa na mokili na biso pote wana eza mokili ya molimo siko otokoti 2023 chiffre 3 soki mama lingana mala bakoni ozwani azwi 3 mabanga ese na bakoni bacha 4 te on a 3 kitisi atie bakona pesi moto zinjunga ki segeza na tia ya oto ba chukululu bi vérité to bi kenga sa moto kimpevi naza pasteur te kimpevi c'est-à-dire est-ce que vous expliquer biso molimo yango to bi kimpevi na oh to ça témoignage ndenge kasi quand on mona kai na lamuki na ko se soulager na douce na chambre na moni fumuki mbangu kwa alata liputa to lo ba fumuki mbangu veste te na ba na oto ba fumuki mbangu kwa alata liputa na moni fumuki mbangu kwa alata liputa kote mana telemi nga nazolo ba mobile nanga azoko ete soki na olo na nani kokuta na sikoyo na mbasu ya gorge kote na zongela na nga soki mu Yesu na kokuta Yesu na mbasu ya gorge lokwa tozalaki na Angola babimisi biso na Mwanda bandeko bayebi Mwanda Luanda te me Mwanda oui ingeta to bimi na libongo ya yasi kipamvita oto oloba na moni kaka oyo ndenga la telambango na moni kipamvita mais ngana yebi kipamvita te mais tant na moni na beli kipamvita 3 fois c'est que fumuki mbango kutu na kimaki mais ye côté on ngana kima ya ko maravanga soit za awa ngana dina kima koto ya komida so na zongi boya zongi c'est que côté ngana ngana kende ye a ko makavanga na kipe Yesu mais Yesu oyo ngana monaki ezate o bakosa biso tango molai to fuka milaka oyo ba misusu batiango na ba photo ba zodorango na kati ndako ko Yesu oyo monaki ezaki ndenge na ta saka bana Nzambe oyo za bosolo boyebi vete na monaki wana te Yesu ngana monaki na monena nga Yesu te oba bachacha na ba photo o batule o badora bango Yesu ngana monaki ate me na monaki fumuki mbango oyo na bandaka komona na liputa o nanu na tikana ko mona ete na mokila molimo me na monaki kaka fumuki mbango wana na monaki pe veste te matondo ingeta mwasi na mwasi bakoyi ko bana na te eza katu lokuta wana ezalaka te mibali na mibali pe bakoyi ko bana na te lelo tozomona ba serviteur ya Nzambe ebele babenga ba serviteur mwasi na mwasi bakoyi ko bana na te eza katu lokuta wana ezalaka te mibali na mibali pe bakoyi ko bana na te lelo tozomona ba serviteur ya Nzambe ebele babenga ba serviteur sous alliance ezate mais so tozoyi kuna na ba rêve ba obele le Dieu des Isaac le Dieu de Jacob Nzamba Moïse pitié baza batu basalaki bikamwati na Israël mais badaya basa ba moïse kasi tuna siko bobelela bango te kuna ndenge ni bobelela bango mais soko zongi na kiboyo obeleli kiboyo balobeko za kindoki mais kuna babelela bino bato bakufati le Dieu de Isaac le Dieu de Jacob Nzamba Moïse pitié baza bato osaki bikamwa mais badaya Maman Kitambala na moni oza beaucoup plus na kuna côté mususu ngana ebisaka moni gouvernement ya biso na Kisasa même ya mokili mobimba bazwa kaka batia hôpital moko basala ba test balekisa basala Nzambe nyonso na bayembi chrétien na sima bakuta ba basi ebele ya solo ba me basala ba me kate me basala ya solo bakuta bango basi c'est que ya bien bakoza ta 10 mais nyonso te tikali na gouvernement regretter c'est ingeta bo s'abonner na DK Kingakat live bo s'abonner belé chaîne na biso oyo biso tolinga makamba lokuta te tolinga pete ke bato yokanaka alobi moyindo fongola meso mwene kokanga misu bayiba biso ya biso belé boyebi ke mama Kitambala kuta meka kolekana te na ba chaîne yo bayokanaka c'est que bo s'abonner na bana nga nyonso na batu nyonso boza na posa bo comprendre oyo eza bo solo boyebi vérité bo s'abonner belé ya mingi ya koleka elongo na fumuki mbangu toyebi ke oyo eza ne ya chukululu nde makambu tia na tia bo s'abonner penza na DK Kingakat loy bo s'abonner matondo bye bye. Merci na bandeko nyonso oyo ba uti kolanda biso o bazolanda biso pardon biso tozali Club 24 oyo yambaka batu nyonso soza politicien oza opérateur culturel opérateur sportif tout ça to yambaka bango nyonso na kati ya émission lelo toye ko visiter mama Kitambala tokoyeba na biso na bino tokoyeba ki mama Kitambala auti wapi mama Kitambala asalaka nini mama Kitambala azali nani
yango na lelo toye to mona ye akwa ko expliquer biso Mama Kitambala mbote ingeta matondo mbuta lelo toye pa na yo pour souhaiter d'abord bonne année ingeta matondo alors lelo tozali na epa na yo okwa ko expliquer biso Mama Kitambala auti wapi Mama Kitambala azanani matondo ingeta totalisaka bana nzambe tolobi moyindo fongola meso mwene kokanga misu lelo bayiba biso ya biso ebele kokanga misu pe lelo bato ebele bakomi na banzela kokanga pe misu bapare ebele bakomi na bahomme de via kasi Mama Kitambala aza moto nzambe Mama Kitambala témoignage ya vie na ye atambola na baeglise nyonso tu so nalobi témoignage nanga natambola mpe nanga nasambela na tous les sortes ya baeglise mais mokolo moko nakomona mvuluziki mbangu na kata chambre nanga na Angola na province du Zaire bato bayebi Angola bayebi te province du Zaire bayebi kasi ntango namona kai nalamuki na keko se soulager na douce nanga chambre namoni fumuki mbangu oyo alata liputa toloba fumuki mbangu aveste te naloba na oyo bafumuki mbangu oyo alata liputa namoni fumuki mbangu oyo alata liputa kotema na telemi nga nazoloba me mobali nanga azokopoa te soki nakoloba na nani mais esika ezalaki lumière makasi makolo na ye tutaki na sete ezalaki dans l'espace moyo mpena tomona likolo me namonaki opene ekomeli nga na chambre mpo natiaki maboko boye me moi wana edusoli wana ezalaki première message mais nalanda te ntango na continue nanga kaka kosambela na église ya mama olangi ya mo Carmen na Prasia mokolo mosusu mpe nabandi kokende église ya mama olangi bolimbisi mwa moke nalotaki wana eza namoni na vision bible nanga na fulu mais nameki kolanda bible yango mpe kei na surtout ki namoni bible nanga nazwi bible na ngai nakangi yango na tolo epa mama olangi toanda okota na ba 15h chaque dimanche mais na 15h nakomi na église ya mama olangi ya mo Carmen na Angola na Prasia nga na bible nanga oyo namonaki kekei ntango tokomi na ngambu nango mpe ezalaki na lishu lokola fulu mais ekweya mpe lokola kaka nde namonaki na bandoto etambola nango mpe menga na kota eka église ya mama olanga kozonga mpe nazongi ndenge ezalaka tosala prière ya lisanga nazwi bible mpe esusu ya ndeko mosusu nabandi kosala prière ya lisanga oyo alinga atala ne tv to oyo alinga mais tosala prière ensemble ya lisanga na ndako namona lisusu bible nange elongwe na maboko namoni kipanvita oyo tokoloba namoni kaka oyo ndenge alatela mbango namoni kipanvita mais nga nayebi kipanvita te mais ntango namoni ye nabeleli kipanvita 3 fois c'est que fumuki mbango kutu nakimaki mais ye kote oyo nga nakokima ya okomaka vanga so aza awa nga nali nakima kote oyo akomida so nazongi boye azongi c'est que kote nga nakolinga nakende ye aokomaka vanga mbala moko nafongoli porte na ngambu na biso tozalaki na église ya bangunza moto azalaki kokamba yango kudianganga na soyo na buranku nafongoli porte nga wana na église ya bangunza tokenda kokuta bango mpe bazalaki na bakinyongi me nga nakabola antenne eza lokola nakaboli molimo na bato bafandaki boye batelemi na bato bazwaki mpeve te bazwaki mpeve mbala moko chef spirituel atelemi alobi ke toyambi mama nguya mama kipanvita aye kovisite biso toyambi mama nguya oyo elekanaki ya kosala esalamaki me nazongaki na ngai lisusu mpo nandeki komona oka bonga ndakofinga bango bandoki bato banini ntango nazongi naye kokuta na sikoyo na mbasu ya gorge kote nazongeli naye na ngai soki mu yesu naye kokuta lisusu na mbasu ya gorge lokwa tozalaki na Angola babimisi biso na mwanda bandeko bayebi mwanda lwanda te me mwanda oui ingeta toye tobimi na libongo ya yasi ntango tokomi na libongo ya yasi tozalaki na grande sœur nanga ntango tokomi tokuta lisusu na bangunza mosusu bataki mpeve mosusu bayebisi grande sœur nanga mpo grande sœur na biso mosusu asalaka na hôpital général ya mwanda siko ntango bayebisi grande sœur nanga balobi bato oyo bino boye okuta baza trop logique il faut okanga telefone omema ndeko na yo na église ya bangunza ya makelekese aseka ya mukuna te me ya kimpevi bomema ye na église ya aseka eza na makelekese grande sœur nanga akangaki batelefone baluwe mpe motuka bakomisi biso ntina église ya bangunza ya makelekese mpo te église wana kuna eza monene eza na baekole nyonso to ezani ntango tokomi grande sœur nanga azalaki na mwana na ngai na mokongo ya mwasi nazalaki mpe na zemi mais grande sœur nanga ntango tokomi baprotocole oyo bino obeka baprotocole ta basécurité nanu tomoni kuta ata babisielo te mais moko bango basécurité bakoma oloba bino mpenza bokatisina moto oseyan bozolanda ye kaka bozobanga te kasi bokota batala bino te bazokontinue na koloba mais grande sœur nanga acomprendre ke bakoloba mpe na mwana nanga oyo aza mokongo mpo na nsima na biso toza motu te grande sœur nanga alongoli mwana atie liboso mais bakontinue kaka na koloba
biso pe tokoti toke kokutana ba bisielo ndenge nataki maboko na ngabo ipo banda ko prophétiser nga olimbisi mamuke akisielo moko akokaki ko prophétiser nga te oyo ya liboso na nga lobi nguya oyo eleki makasa longwe mususu aye nguya oyo alongo mais siko grande sœur na nga na kibo motone ya kati alobi nini to une église mais ba bisielo bazo poussa na bazo baka nguya o seki azandoki azamuto bakisi nguya ngo ya nini oyo ko lekela nzambe mbala moko chef d'antenne ya église ya makelekesi ya Mwanda aye mama liboso yene mutu abikola kinga abandi siko kotalisa lobi ye aza musala nzambe ya munene mais babwakela ki malade ko 15 jours a détailler comment maladie té bolimisi babwakela ki fa kufa na 10 jours mais lelo ko si 15 jours tozo kanga banzela nyonso ya mabe obongo tokotinda na hôpital ya Baki ya Kitona pote tofina lokwa nazaki na zemi e bando kitanga na libumu ezo bimanga na munoko koto matama e ya ovima na koma lokwa nzoko lokwa jaune lokwa bido 5 litres mais tango siko na ba sali ba service batindi biso na hôpital ya Kitona na moment na tokutaka mutu bande ko kamba Mwanda général Mustapha mais biso depuis tokomaki 9h soki ti 17h ti 18h mutu à côté na salle d'op pour ngana remplacer abimité ingeta mutu wana atikali ko bimate général Mustapha azoyabi mwana mwesi yo banda kala zalaki boko tse na kati nga basala ngai opération na bureau ya général Mustapha batobolinga de matama matama nanga batobolanga ngondenge to kata keloko boite mais bakotisa penza o senti que les dessous tanginga basali opération bobima na koti koma ya 15 jours mais na kokota na koma ya 15 jours nazongi mwa mukesi matango nazaki na neva na kibolenge nanga ezalaki nyonso tu muta ko bena na zwi na sambeli mutabiki na moneli mutu vise ko kisami na loteli mutu bo esalami siko ngai na koma ko mona ngolo na batu so ko mona lokwa kindoki conscient ouais ndeni mutu so lobika likambo fo esala mutu fo esala makaka sikoyo na ekoloba na kende kote ya mama Mukanza aza na ngaba na makala kinzenzengo 42 azaki locataire na biso mama wana tolala na esi nzambe soki oyo zola kisanga eza penda kibonzambe seki na lingi ndoto to vision onga nazomona na mona ngola mama oyo soki mama o aloti i ngape na lota i soki ye o aloti b ngape na lota b pona comprendre que eza kindoki te wana tozongi mwa mukesi masima to ya koya na koma ingeta pote batuni ngai mama kitambala bima wapi mama kitambala lelo akomi boya euta wapi yango tozozwa Mwanda mudambo siko kokoma nanga tango tokomi mama Mukanza wana azolota mwana na ye ya 3e bakanga ye na nzete balakisi ngai nga siko bazolakisa nga mwana wana bakanga ye lokwa singa bakomise avion butu na 9 bandoki ya ba chef ya veni 9 ya butu natalisaka bana nzambe ndenge gouvernement mo ezali ndenge pe gouvernement butu ezali ndenge tozaka na ba chef du riz ndenge pe na butu ezali siko nga na butu balakisi nga 9 chef du riz ya kindoki premier 9 siko balakisi nga bango bakanga mwana na bakomise avion butu mama bango bazomona bongo ntango nga na gangi ye abimi na chambre akoti na kata chambre na biso po to banda olala mo ba jeune fébile ayebisi ngai omoni Esther po ngai na loba ndota lobi yeso ko isanga ye ndota lokwa ko yenda ko mobikola nga omoni Esther bakangi na nzete bakomisi avion butu omoni ndenge sana makabongo 12h ton na siso prier na telemi makambo na banda omona na butu na mona osko ya fara boy mwana na zo balola fufu na mona bena papa na bavandi penda boy nga nakenda na panza bango na 12h mais batu musu ya quartier na papa na babenga nga babine ke eza mutali boma ba oba ba ke eza mutali boma ba ope bonzima bandima kipe na panza bango kolongwa nga na longwa kisasa yangwana nde nakomoki na kiangola nde nakokuta siko tangu na koti koma air général Mustapha sani opération tangu na koti koma 15 jours na koyi koloba te ke na kufa kito na kokoba na kufa kitepo ko siasi ya kibomote kimakinga lole monanga ebima bokomona yango lole monanga ebima ekomaki lokwa nzoko bazopesa ngai mai ndenge tomela ko ndenge totoba kenda to baki hôpital bazwi tonga batoboli tonga na nde ezaki koma ekopo nanga bakobenda yango bazwi mai bafuleli nga na seringue mais conscience ya kibomoto ezalaki te tofina pe ezo continuer kaka na kobima mais tant on a côté comment ya 15 jours na komona isusu fumuki mbango elongo na ya kimpa mais fumuki mbango onga na monaki eza o alata liputa
namona ki ya veste te tango surtout na tala na nzambe ouais namoni pe maman qui invite à simu kimbangu et maman qui invite à batie kola mais éclairage makasi mais namona ki pe Yesu mais Yesu oyo nga namona ki ezate o bakosa biso tango molai to fuka milaka oyo ba misusu batiango na ba photo ba zodo rango na kati ndako ko Yesu oyo mona ki ezaki ndenge non ta saka bana nzambe oyo za bosolo bo vérité namona ki wana te Yesu nga namona ki namona nga Yesu te oba bachacha na ba photo o batule o badora bango Yesu nga namona ki ate namona ki fumu kimbango oyo na bandaka komona na liputa o nanu na tikana ko mona ete na mokila molimo mais namona ki kaka fumu kimbango wana namona ki pe veste te matondo ingeta. Merci mama Kitambala na ndenge opesi biso témoignage na yo tango kotaki na koma ingeta ozongi Angola non tango na kocha na koma nazaka kana ozaka na Mwanda na Mwanda na Kitona na hôpital ya Kitona na hôpital ya Kitona et après comment ingeta tango na koti koma ya 15 jours na kokota na koma ya 15 jours ndiye ko na bandi komona lokwa ba filme ouais ingeta bazotalisa ngai na kati na sena moi eza na basali ya nzambe eza pe na basali ya nzambe te ebele na sena moi baza ba serviteur ya lokuta mama Kitambala okozonga na mokili pote na kokangola pe na kobikisa mais namonaki na nzela na bango nazomona ka lumière pote bale kotalisa nga oyo lelo o nazosala awa na mokili na biso pote wana eza mokili ya molimo bakoki kolakisa ngai te ke omoni awa na mokili na biso omoni mutu wana asalaka mabe eta ndenge azali nga batili nga bazongisi nga na kati ya mokili mpo na kokangola pe na kobikisa na kati na mokili na biso me batalisi ngai pe ya mabe ne ya malamu. Mama Kitambala très important en place au lobby tant aux alaki na kati ya comment balakisi yo nyonso oyo utukoloba awa mais lelo oza na église ozo koede pour batu oyo nyonso babunga peut-être nzela onga na koloba babunga nzela ozo aider bango na nini matondo non saka bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité tolobi ke nga naza moto kimpevi naza pasteur te kimpevi c'est-à-dire est-ce que vous expliquez biso molimo yango tolobi kimpevi na oh tu ça témoignage ndenge côté là qui matondo témoignage ya vie nanga eza trop mulai po nasambela na tous les sortes d'église ouais nga asambela même na ba marcari nasambela na so na lobi tous les sortes d'église nga na kota mais na non to sambela to ke koluka ebele na se na moi mutu musa ko ke koluka nzambe mais kuna bakotisi oyo eza makambo mosusu sikoyo place ozwaki pena bo ndeti nga pena na marcari na marcari ekutaki nga na soyo mais numéro 1 ya marcari po abale kokamba monanga mokomo mosusu nazoleka na yebisi nga étoile na oyo nanga mpe tokosangisa naotalisaka bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité nga nayebisi yo étoile na nga na yo tokosangisa na ndenge nini mpo oyo oza nzambe te nga mpe naza nzambe wana ngai atuni nga naza mama mbikudi te wana nazani te mais namonaka bavision mais nakomi oyo naza lelo te mais baeglise tu oyo nga nakota nandomema mpe libota na nga nyonso bandolandanga mais tokota nakota église wana osentir motu mpo bango baza bapesaka lumière na bango baopesa bazwi loboko oyo moko batie boye bazwi loboko moko batie boye baopesa lumière balumière na bango baosudu mari baopesa balumière mais nga sikoyo ezalaki so nakoti kuna fona sentir motu na ngai niveau ezobeta ezolakisa pena ke awa eza place na nga te ingeta matondo nasambela na bato nyonso tu na baeglise ezalaki réveil oyo ezala oyo nakota ebanda ozalaka numéro 1 église so ata nakoti lelo il faut lobi atiangaka ya mwasi te ya kiduma te mais azolingaka tozala pembeni na mabondeli mais eza pe ebele na lumière bakasi ingeta eza pe na ebele bayibaka oyo ezali étoile na nga na moma wana eza pe na ebele bande ko utiliser oyo ezali yanga mais sans nayeba ingeta mais tango siko na koti koma lisusu ya 15 jours nde baya kopesa nga message mwasi na mwasi bakoyi kobalana te eza katu lokuta wana ezalaka te mibali na mibali mpe bakoyi kobalana te lelo tozomona baserviteur ya nzambe ebele babenga baserviteur ote ntango nga nasutukaki nakutaki mobali na nga azalaki na hernie nasimbi ye asubi makila hernie kei mama na nga asalaka na hôpital ya ngaliema clinique chinoise ouais azalaki aveugle mais nasimbi ye amoni oyo totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité grande sœur na nga ya misato po te nzambe alobi il faut ntango bande kosalela yo il faut nana libotano moko nanu
akufa alamuka na simbi ye akufia alam na satango na oyo mwanda to benga cité wana to na benga ngoni nini ouais voilà na cité wana bato babundaka o bazaka mabe babongwana ka bato pe bazaka babongwana ka pote bamonaki ndeni mutu akufa ba ko tena moki mais assez kui dena lobi ba ko tena moki ngabi ba ko tena moki te soki bato ba témoignaka ba futaka bato mbongo nanga pe na lingi ki ba ko tena moki mais soki tata moki na nyonso yondo sala ka babikamo wana po bato musu ba témoigner c'est que ba tena moki te alamuka pe ba oyo ko panza na ba panzana eza ko komisa te mais na nyonso tu nzambe azosaela biso to azosaela ngato bato na kanal nanga to komisa ka nzambe po te nzambe apesi ngai don naza na 4 dons nzambe apesi ngai ingeta matondo ya ko prophétiser apesi ngai ya ko limbola bandoto apesi ngai ya ko guérir ba malade apesi ngai ya ko traiter mutu na likasa pe na nzete mais mutu musu akozaka na don moko komi lolendo mais nzoka te na nyonso to wana nzambe apesi ngai lobina zaka na komikitisa yo zali na 4 dons ingeta matondo pote soki totailaka okuta mutu musu azaka na don ya ko limbola bandoto ouais azaka bongo mutu musu pasaka na don à prophétiser mais eza pe na ebele ya ba pasteur bakoki ko prophétiser mais pote ba longola mutu mabe bazokoka te yo longola ingeta ebele ba témoignage ebele au mona ba camerounais ba témoigner au mona ba cancer ba témoigner ingeta to pesaka ba teta bosolo lelo ba nebele ba baby lelo ba pasteur bazokosa yo pasteur na kati église na yo olobi 10 personnes na kati église na bote ma bota $100 ba temi ka 5 ka yo mosusu bi 5 wana ba tele ma ba 50 ba temi 3 papa yende mto pesa nga réponse batikali combien siko e pa na batikali combien to comme message yo batikali combien yo moko nde opesa ouais batikali date siko na de wana batikali alobi susu bino to bosa na kati na église na de batikali boya tina nzambe oboyela ki pasteur na bino zo tantonner liboso a cher pote molimo nzambe so etalisi mutu il faut tikala na tali saba nzambe bolimi simbuta molimo sumu karate mais nzoto sumu karate sa isa mutu ba erreur otenga olobi nanga a olobi ke mama kitamba lotanga bible te nga tanga bible te pote bible za biso te pote bible yoka matondo eloka na ineta isa isusu wana nzambe olobi bible so to talika na kati ya bible wana ba yebisi biso ke alliance ezate na bato baza ya bon moyen na bato bakufa alliance ezate bible lobi bongo yo po yebi bongo nazo yoka ingeta ba lobi oyebi peke alliance moko ko ikozala te na nga mutu naza na bon moyen na mutu aza na koku na kokufa alliance ezate mais nzoka te babungisa bana ebele nzela otu nanga question na opeso réponse nango ba yesu koloba na bino ke bible eza munduki soko omoni mulimo mabe zwa bible bamba molimo mabe esa nini ekima sikoyo balongoli bino poso lelo omona sœur te azwi bible atina sali peka omona pe frère ta simbi bible mais bible komi na te na téléphone sikoyo na téléphone ti okutani na molimo mabe wana olongola téléphone no mot de passe okota na bavi oluka bi molimo mabe ane kodami yo ezotalisa ke eza ebino te ezokende malembe pote loko eza ebiso na kotika na kata téléphone te po téléphone eza makambo ba science pe ekota ndenge nini bino bolongoli bible boye na bozongisi yango na kati ya téléphone c'est que molimo mabe ekodame yo siko bayoko yebisa bino lisusu alliance ezate na muto oza na bon moyen na bato oza na kokufa so tozongi lisusu mwa muke tolobi yesu tangu amataki na ngomba akendaki kosambela amonaki nzambe te mais ayokaki mongongo ya nzambe elobeli ye mais amoni bakoko na ye ba eli nde babimelaki na bafilma yesu ti bofilma fumuki mbango batia te bafina totalisaka tozongisa bango wana mais eza na pasteur moko ti akosa yango ke nga nde naza boye namonaka nzambe lokuta tozalaka na makoki ya koyoka nde nzambe alobeli yo ingeta ya komona ndenge namoni yo moni nga tomoni nzambe nde tomoni bikelamu mais ba pasteur na côté na bango oyokaka Dieu m'a dit Dieu m'a envoyé augmente tia tindi yo ti bokuta atindele wapi omona ki epe wapi tout ça ba na nzambe mais ba yebisi bino lisusu alliance ezate mais so tozo ikuna na ba rêve ba obelela le Dieu des Isaac le Dieu de Jacob nzamba Moïse pitié baza batu basalaki bikamwati na Israël mais badaya basa ba Moïse kasi tuna siko bobelela bango te kuna ndenge ni bobelela bango mais soko zongi na kiboyo obeleli kiboyo balobi ko kindo kindoki mais kuna babelela bino bato bakufati le Dieu de Isaac le Dieu de Jacob nzamba Moïse pitié baza bato osaki bikamwa mais badaya Maman Kitambala namoni osa beaucoup plus traditionnel c'est-à-dire
bukoko mingi lelo toza na 21e siècle ngeta oyo makambo nyonso évolué toza lisusu na repère ya tradition te sikoyo vision oyo oza nango ozokende nango wapi aussi longtemps que outi nango musika lelo toza na 21e siècle 20e siècle c'est-à-dire même la Bible tout à l'heure outi oloba Bible ezaki simba Bible kandenge na simbi boye Bible eza na maboko Bible nako à partir ya Bible nako sa makambo ebele na kimisi démon mais lelo Bible comme na téléphone c'est-à-dire 21e siècle mais lio lelo ozomi placer wapi ko banda place outaki na place ozokende ozomi classé wapi ingeta matondo nazomi classé na njela mvuluzi kimbangu mvuluzi ya c'est-à-dire ingeta total sabana nzambe c'est-à-dire to sambela kimbangu ingeta pote ina zali mvuluzi na biso ba eloko nini zo lakisa ki za mvuluzi ya biso so tozongi susumuke sima na 2021 maloba fumu kimbangu alobaki na un secret alobaka nini matondo tokomona ba oyo nyonso to eboma maka ya mabebi malibanda neti ingeta tokomona tozomoni yango ebele est-ce que yo déjà omona bolumbu ya ngunza moko na ba réseaux sociaux est-ce que yo déjà omona mutu muso aye na porte-monnaie magique aye na sapato moko etengama lobi ke kodi eko bendela batu mbongo balakisa ki yo déjà mutakala mukuna omona ngo eleka na 2021 na 2021 épidémie ebele na bamboka mupaya pote bakosaka biso bayibaka oyo ezalaki ya biso me balobaka corona me na kisasa ezalaka te camarade na ona vac wana ya corona oyokaka camarade moko bozalaka na ye déjà kufaka to na quartier ezongaka na bapaya pote balobaki bilaka mfumuki mbango aloba na 4 coins ya Afrique ya mokili pe po ekokisama esika mfumuki mbango anyata soki nga na kepe na nyati ekoki prison bakotisaka fumuki mbango soki ekomi mokulu wana date wana bamindele bato ebele baya batonga mais soki ekomi kaka date wana fo ekweya fumuki mbango akimi esika moko bato bafundi ayebisi bango na mboka oyo basi bato misusu basi bakoza bandumba mibali bamiyibi kote mosusu bato bakoyoka te kote mosusu bato bakoloba te moto azwa nzombo akutaka na nzombo fumuki mbango asali 30 ans na prison moto azalaki nzoto bokokoti na kati ya tono bozwi asidi botie bosude bobwaki na mai ya nanger abimi atamboli katu totalisaka bana nzambe oyo eza bosolo boyebi verité nga na comprendre oyo eza nzela na nga solo po te nzambe asali biso na 4 races mais na 4 races nzambe azaka ase moko oyo akeli pekena moto na se na moi oyo akeli biso bato mais nzambe atindaki moko na baprofete na bango oyo balata portion na bango bato soki totali kuna bien oyoki kuna balobi de 4 êtres vivants bayebi c'est sur les 6 cités les 5 cités mais soko zongi lisusu na ba couleur okokuta 4 personnes okuti Mohamed Bouddha Jésus-Christ fumuki mbango o totalisa siko na bango nyonso tu wana 4 banda siko kotala ba race na bango okokuta poso jaune okuti rouge okuti blanc okuti noir totalisa bana nzambe nde oza bosolo mais pasteur na cher bozo kangi misu kokanga misu oyaki na mona no malamu bamemi ye kokanga misu makambu na yo bande ko kele liboso tango kangi misu pasteur akobabi fongola mesa mwene moyindo matondo ingeta mbuta nazolanda yo merci baba Kitambala na kanisi au témoignage non sali moi bien ba question au biso tozo poser yo et si l'écoute était au 4 na ndela donc d'ici que ozana ebele ya koloba ozana ebele ya koloba mais biso tolinga toyeba vraiment ndenge o expliquer source na yo ya ndenge ozwaki puissance one beaucoup plus au tenir yango epa ya fumuki mbango mais ezana bato mususu bandimaka fumuki mbango te ingeta kasi yango wana nde tozomona lecture na eza nini na par rapport à bato eloko okuta ezaka libération c'est que bato ba comprendre mvuluzi kimbango bato ba comprendre mvuluzi ya bandombe omona même kimi ekota pe na este pote otoza mabele ya kimbango oyo mokili ya kimbangu ya kimpa mais les chrétiens bazolo bakeza mabele ya Jésus-Christ totalisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité Jésus-Christ yo so dimaete na don dimaye mais na Israël na Israël na awate yo kana talisa bino ba église eza awa ebele yo kana Jésus-Christ wana lobi bande kolia likolo mesa mais na kolia bazolia likolo mesa
Moi si moko asengi bilei. Yoka! Nani natali sabino. Moi si moko asengi bilei. Mais Yesu ayebisi ye. Oyo eza bilei na yo te. Hein? Eza lolingi to vanja wati. Ouais. Hein? Ingeta. Mais moi na moi swana lobi tenga na kokende te bo pesa ngata o bobuaki na. Merci. Ingeta alobi kondima na yo bikisa yo. Pour attaquer Kate, pour attaquer Israël. Tout est ça qui va dans Zambé, mais va pasteur Babongola. Babongola, où est-ce que tout est ça moutou? Abi, alieka où est-ce qu'il a c'est? Ni quoi wanati? Yé pas yébissé, bon, kondima na yo bikisa yo. Ozolia mwana se o ezokwe. Yo dia. Yo so tali pena kondima mwana mwasi wana bite. Kondima na yo ebikisa yo. Et côté c'est alliance. Total sabatu, ouais ça beau solo bebi vérité. To wanga na Jésus-Christ. To lo bandeli kambuya, mutu na ba prophète na ye na ba kibonza mbe na ye. Lelo mabote belé ezo panzana, lelo malade côté belé ba pasteur pe ba bomi mokili. Ba côté si ba te belé ba nyongo. Ba sente bana ba te belé. O mona kuna côté mususu ngana bisaka moni gouvernement. Ya biswa na kisasa même ya mokili mobimba bazwa kaka batia hôpital moko basala ba test ba lekisa basala nzambe nyonso na bayembi chrétien na sima bakuta ba basi ebele ya solo ba me basala ba me kate me basala ya solo bakuta bango basi c'est que ya bien ba koza ta 10 mais nyonso te tikali na gouvernement regretter c'est-à-dire ba pasteur ebele Belé bako se retrouver dans sens où tu loba. Non, tu sais ça ça bosolo boyebi vérité, pa pasteur. Ba yembi, ngai mama moko na mutuka beta mwana mbata pa. Po yemba ndembu ya. Izaki ndembu soki ya bida file soki ya wera na bosanité. A beti mwana mbata pa. Siko yemba majema mokili ase mama ozali boma. Boyo za wapi? Na lola. Na mokili. Hein? Na mokili. Yo beti mwana mbata na mokili. Yala yo na kisa mokili yo sale yo. Tota isa bato eza bosolo, ba pesa pe ba message. Ba misusu to kanisa baza maseke, nzoka te bango baza maseke te. Musu obino bozo kima bo kasa baza maseke, bango na baza na maseke. Tota isa ka bato eza bosolo boyebi vérité. Mais maman Kitambala na moni ozo attaquer beaucoup plus ba pasteur. C'est comme s'il n'y a pas de pasteur ouais. Il n'y a pas de pasteur ouais. Tolobi ba pasteur ouais bazati. Te tolobi ya ebele ba bato. Ba oyo bandimela Jésus-Christ. Bazati. Tala mokile zo kene malamu te. Na nini? Omo na bambule ezo bete zo bomo bandeko na biso esala ba dégâts. Mais Bible loba. Bible to kon kola suka rapito so kana Bible. Ba ebisa ki biso na 2002. Kota ba papa na o ba mema ba kilo. Ça sera la fin du monde. Ba ebisa ka biso ke? Ça sera la fin du monde. Wana ko biso to saba na mike. Baloba nation et nation et kobundana. Gingeta totali sabatu. Eza lukutate. Yango nzoto esali saka berer molimo esa saba. Dalobi eza lukutate. Non, to zela ngo pe to mona mo. Beba nation so bundana. Jamais. Ya. Lelo mama Kitambala tokende Malembe. Tokende Malembe. Lelo Russie na Ukraine bazo bunda. Lelo toza ba pays ebele. Toza côté ba Iran, ba Irak kuna. Ba uto koza na guerre pays nation na nation. Exactement ndenge Bible loba la révélation révélation nyo surtout ya mabeza la condamné nzambe soit révélé maman Kitambala to maman Kitambala mbuta oyo azokufa na 12h totali heure 9h c'est que bikamuiza namoni na écart wana tina longwa 12h wana na 9h na koma 12h écart ezali nzambe soit révélé za la grâce à cause la bikamo pe grâce c'est que natan wana atikelinga na bongwana natan wana atikelinga na confesser natan atikelinga na tala mabeni nyonga na sala pour ce qui nzamba zaki na posa bomanga baringa mbala moko yebisoti mama Kita tozo continuer ka juste na kati ya club 24 oui que club 24 ezali club oyo yambaka batu ya caractère nyonso ya sorte nyonso oza nani oza politicien oza lelo tozo pa mama Kitambala vous sentir que maman Kitambala sana mingi ya koloba ceux qui osali pasteur se sentir que oza concerné au cause la débat contradictoire na maman Kitambala yeyo azali oyeka epa na biso to kopesa pe plateau to sali maman Kitambala azali azala toujours permanente a koboya te
tosali débat et ça l'a bien. Merci maman Kitamba, tous continuer na yo. Tozala qui place ya esprit des morts. Esprit des morts. Matondo. Esprit des morts na bango suka oyebiso fo seli. So bota la émission o non so na ngona ki mpeve po bo mona ngadi na trembler. Ya ki mpeve ça ti courant. Même moto azo bela partout azali même na prison, yamba guérison na yo. Maman Kitamba yo zala te ke simba caméra, simba télévision obika. Ngai na lobaka yo zala rabomote. Même mutoda musika. Yo zala ba. Ingeta matondo kote mfumuki mbangu na kata prison. Mungu akama. Une parenthèse. Matondo ingeta mesikoyo yo prophète to prophétesse. Oyebisi mutu moko esprit des morts, il faut asoma ngombe. Po esprit des morts etambola na kati ya ndako na ye. Eza lokuta katu. Beaucoup comme ça bana nzambe marchandise kaka yo wana sous prophète muta bengi yo oyebisi ke il faut na libota na bino batinde na batinde lo ndoki auta depuis libota na bino aya tine États-Unis ayo yiba bakaleso na yo ba bwa kilo cancer ya kindoki mais des abwe chambongo $500 na minute da na l'agence na bango ni Western Union pour na soma linette moko e banda ko capto ti côté surtout sa mouvement pe longo na ba connexion na onion surtout côté sango na kata valise pa li boma yo sala ngote te li boma bata maboma yo côté la yo te omoni molimo na nzambe pasola mutu nzela pe créer la mutu loko sike loko ezate e bimisela mutu même miel na désert mutu bimisi miel siko ndoki aza puissant nzambe aza le tout puissant si on ndoki pe na puissant na wana aza capable ya kokota na kata ndaku na yo même na valise ba ya kapoto ndeli tota isanga na sela mutu musu délivrance azala ki ndoki mais to minenda kuto kangi yango a changer stratégie ya kopima a kiti 7 mètres et si kapisa ta tamboli ya bima ka sapi mission na ye mais tant kwa mutu ki peve o comprendre que yo bima ki ozonga ki mena 7 mètres andimi. C'est que ndoki yo ko bombe logo te sa ya mona sikoyo ba pasteur wana na ba prophétesse wana batika kokosa ba na nzambe yango ngala lobi moyindo fongola meso mwene soki pasteur wana yebiso bongo loba omone esprit des morts yo mone ninga na ndako elata libota doti na 4e génération na otia pe mbongo te na ndingi na kufa tota sabatu o doza tanga prophétie te toi tangu o doza tanga chukulu. Ah bon ingeta pour 2022 21 tozala ki na papa tatu la nyoso tu ya imbi tokoti na 2022 papa zibula occupé te même na gouvernement partout zibula azibuli même na mpata gouvernement omoli batu su bataki mabe babimi makama mabe bimi toke koto nyoso tu to koma mona ngoka clair makamande bando sa makala mais nzambe ndazo bimisa siko otokoti 2023 chiffre 3 soki mama lingana mala bakoni ozwani avi 3 mabanga est na bakoni bacha 4 te ozwa bena 3 akitisa atie bakona pesi moto zinjunga ki sekeza na tia ya oto ba chukululu ezo katula nyonso mutu nyonso to mo toza tozonga nango po batuna ngako leka na te bango il faut mbuta tuna nga na kutana tokotuna tokoma na place wana oyo tozana moma na ngo tozana moma prophétie na temps oyo ozo pesa par rapport ya prophétie lelo ingeta yo soit disant prophète prophétesse moko mutu fa kutana nayo o katelo ta na langage malamu bako bengo prophétesse te soki ka to on a moni yo ke na traduction te yoka na do ba yoka tonito lo baboy prophétesse mbikudi ezaka elo moko mbikudi ezaka elo moko yango soto mimona français ezaka elo moko nga siko na boyi nanga na lobi ba mama mbikudi wana oyo bango ba pasteur bakosa bango banoki sabona nzela yo siko lingi ba benga onani mbikudi mbikudi na tape pasteur te oza pasteur te na mama ya yo ya penda ya ekota yo ba te nga molimo nzambe na bibana za na nerve pendant 9 ans siko nakutani lisusu na mvuluzi ya bandombe longona ya kimpa akota yo lisolo ya kimpa eza tia eza stratégie mais namoni oza beaucoup plus tradition que kozala moderne par rapport ya prophétie ba prophétie o lelo to mona yo comment OK beaucoup plus tradition c'est-à-dire nga eza kimpeve mutetwa disakanga moni est-ce ndeto za boye to ko sa na ko ndiko sambisa kimpeve ngesa na ba côté mususu so bibo mimanga ba sala ba dega
nate sabato eta bosolo boyebi vérité pesa qui mpevi nga na lobaka boye na le kaka na bémission pour na pesa message au molimo zotalisa mais na koleka na bémission te pour na luka base ndé bato misusu baloka base tozoloba il faut que pesa moto ba comprendre lo lengeni tozo tambola pour te soko tali mingi na ba message nanga mingi na lobaka ngo likolo na biso eza na signe ya rouge pour mokili eza na kacha tourbillon siko na mokili eza na kacha tourbillon message on a bandé depuis 2016-17 2017 et c'est tout ça bato eza bo solo boye bi vérité ngape na sepelaka lolenge mama kitambala na botama congolaise mama kitambala mboka na ngeza longi mama kitambala mboka na ngeza beni lelo tozo vivre na makila ezokita ezotanga te molimo déjà talisaka lelo ezotanga na est te to reconnaître kaka ngada na reconnaître bino be reconnaître la solution nini tant que mbikudi ingeta basangisa bataki mpe venir son ngate te ngate soki ngai mususu batu ba loba na oluka enveloppe akaki mais na lobi ngai te ngai na wana tundaka moto na ngana ndako basangisa ka batu nyonso tu obazwa molimo batu tu to lobi obazwa molimo batsa ba ona stade ba bonde la pot na lobi batu tu obazwa ki mpv gouvernement na biso bapesa bango nzela tolobi bataki mpv ya molimo eza na mwana eza na tata eza na koko eza na nani na stade de martyre makolongulu mwasi kitambala na mutu balela mpo na mboka na biso balela mpo na este omona réponse epesamana mpo molimo solo ifo banda oloba esika oyo bino bolingi peut-être bozwa bachinois botia bango wana bachinois bayaka kotikela bato babilima baesprit mabe ese totalisa soki makambo ezotambola na molimo eza malamu me po te molimo ya nzambe ebombama te mpo na barond point na bastation na bacourbir bavirage balona makambo mabe mais bozalaka na volonté wana te ya un jour tozalaka nango donc ça dire esprit wana ekoteli yo wana obimika okomika na rond point wana okomika awa babenga biso te maboma botika kosala yango te babenga biso te maboma tosala yango basoda kutu na nzela omona rien n'empêche basoda kutu na nzela bobikisa bato bokokobima kaka basoda bapolisier ndeka bobimi bosala marche bolela mpe mosusu mpona mboka bapolisier bando obeta bamisusu bando bapolisier totalisa bato eza bosolo boyebi vérité omoni molimo etalisa ngai ke nalobeli yango na bémission basoda na biso nyonso tu balata chaînette ya efumuki mbangu oyo eza na 3 soda eza nensibi nelutete nediongo bango bafina tre lokwa papier bakosimba obe batomboli oko okwe esika yo utaki totalisa bato message bato mosusu balobi bajournaliste mama kitambala bachaînette wana bayosomba epa na nga te po te molimo etwadisi pe ebieki po soki babe pa na nga mokili mobima ekoka te naolukela ngo mpe mbongo te mpo nalobake molimo na nzambe apesi nga eyaka epa na nga boya osomba epa na nga lokuta somba lata tobenga makita bimiangu omoni biloko na biso okosomba oka botie na moi kaka botalisi boye pouvoir ekoti olandi tous les soldats omona bolonga mais eza différence te na bato basala bamaikari te totalisa bato makari te image wana ngai kutu nalata foto ya fungimbangu yo mona talakisaka biso ate oyebi bapaster ebeye baprofete ebele basalisa bamakaro ya bachaînette oyo bandimi na bango balatango bakomisa bapaster na bango banzambe bapaster na bango oyo mona yango te eza mpe na mutu mosusu asui mpe na calendrier atie elongi na ye me akomoteka yango $100 tout ça bato eza bosolo boyebi vérité siko omoni biso bato toloba bosolo mutu mosusu akomona mutu aliboma mutu mosusu akoloba omona omelaka drogue mutu mosusu alobi omelaka diama nzoka atenga siko na milango ya kimpeve so na kotika na émission nyonso tu na banguya bane bachua batata toalani bazinga bamama mafuta tu ekoti na kati yango soki mokolo osangisi nga na paster wana kotubela mama kitambala petit na kokovanda ta osati courant vandi bana atelemi animi pe fumuki mbango plein yeba que le pasteur oyo baza ba plus loin bazolanda yo yeba que ba répondre yo pasteur wana na répondre yo oyoka eza na koti na kati na église église yango pe yeba niti mais maman ngo amemenga na kati na église wana papa pasteur na bango et comme jeudi miracle ouais alors ça va tout ba miracle aye o atsimbi ba akwa ikuna o kuna ba kichi kuteninga na ba akwa ikuna ala akwa ikuna
akomi maman pembe nanga atenga boy nga asingi batu tuti asalika atenga boy leki nga miracle nanga ngwana akepe sukuna kaka église sili to bibi na biso na maman na tuinga omoni nini vite il pasteur na bino asali bino tout délivrance mais ngai komi pa nanga atenga boy ati ubongo ngabi mais ce que ndenge pasteur wana atenga boy tangu yo sala batu ba miracle nga na omona lopele elongwe banda na chair si na mai tangu amoni na moni nde ayatenga boy parce que tota isa batu ti pesa bo solo boyebi vérité est-ce que pasteur liboso cher aussi tablette ya munene bino mususu bokoti 21e siècle bino mususu bokoti 21e siècle botanga piso mais soki nini botanga soki piso mama kitambala 21e siècle makambo évolué tokokalisa évolué te koti sikindoki pasteur wana tradition bino botanga piso yo otanga piso mite yo évoqué bino boza la tradition aussi tous les cas période de tradition bino bokanga la tradition biso todo makambo tradition te to lobela makambo to zongela o ezali ya biso tradition ya nini pote soko otali na ba pays mususu o bazo tosa tala we tala ba chinois bazongela la tradition na ba loba o eza bosolo boyebi vérité biso nde tosali impact okeli boso baloba na biso tosali impact okeli boso yayi tokeli boso na 21e siècle mabeka kesali bitumba na este bazo violer basi yoka matondo ko violer basi ko boma bandeko na biso lokwa banyama ko kata bango bane belé na nzela ba fazer ba pare belé na ba homme de VA à cause ya ba prophétie yo pasteur okoti na ndeti na bisia ta prophétie ndoto eza message munene na vie ya mwana nzambe siko ngai na koyi ko betelo ndoto to yo betela ndoto na yo te na miso bato nyonso omiteki to na koyi ko prophétiser yo te na koti na kati ya mutuka na prophétiser cameraman na prophétiser chauffeur na prophétiser client wana eza prophétie et pote nzambe asangisaka molimo na nzambe panzaka te molimo na nzambe sangisaka pe molimo na nzambe pasola mutu nzela pe molimo na nzambe eza des autres te pote prophétie eza message munene mais ba pasteur ba pesa ngo na mituka ba pesa ngo siko ngana za ndoki na yo ki prophétie na yo pote prophétie ezali elakisaka o ezo salama na o elingo salama na lobi na yo na o ekosalema njoka te nzambe ayebaka o eza na kati ya motema mutu o ebimaka nde ndoki pe muta mokila zwi matondo eza parti ya na simbi yango na chukululu ok nango merci ingeta 2021 o penza batu ba témoigner merci ingeta chukululu ingeta pour expliquer biso ingeta o eza mai ya chukululu biso na bakati na bakilongo na biso ingeta chukululu tozokende na katula nyonso tu ya imbi bebisa nyonso ya mabe tozokatula nyonso papa katula nyonso pote biso na kati na bakilongo na biso totie cantine bato bavandi bokotisi elamba na cantine bopopola bato eka chukululu ototalisa matondo sikoyo bankulu to tobeli vulusi kimbangu baye ya kimpa balongi oyo balonga pe bazokotie suka na kolonga mpona biso kasi molimo epesinga message na mai oyo ya chukululu mutu nyonso aza na problème même ya bamari de nuit même ya bafemme de nuit même aza aposa voyage mokanda ana posa libala bafaire nikenda liboso te mal tolobi chukululu po te nzambe abikisa mutu mosusu akobikisa mpe na mai calcul ya nzambe eza compliqué mutu mosusu mpe nzambe alobi pesa ekisi pesa epe losambo ekutela nyonso mibale azwa bikamwa oyo tozali na mai ya chukululu po te eza chiffre 3 tia na tia oyo eza tia na tia ezolongola mabe nyonso mpe meme obanda ekolotolota na lisu te ezongela yo okolota na butu moko 22 tokangi yango mpe na ntongo obeteli mama kitambala mpo eza chukululu ezokatula meme na mboka na nga chuku elongola komela to kosokola ya kosokola ingeta donc so nyo sokola neti kanti oje non yango bautiliza yango te na kantini oyo ekoti savon to ekota déjà babiloko na biso ya basi siko utiliza yango nde na eloko asika po te toza posa ya yo ekoma sika tolingi ya lobi te toza na tia moto na moto matondo yango bautiliza yango na kosokola soki mutu tu aza na besoin nango akobenga pourquoi non ça susu émission bakisi te na otchaka ba référence te bato ebele bakomi koteka na nsima na nga
bazwi yanga bakomi ko pirater sikoyo na changer stratégie to yeba na ka ngai na ye ngai na mbuta na nga matondo ingeta vraiment très important bande ko boti ko landa juste mayo ça important yo ko pirater yango te po nakina piratage nde eza ba bilwazi ba eza biloko ebela ko kate expert ya piratage bazali bato bazo pirater na biloko yo mundela ye nango penda ba pirater yango ka ya mama Kitambala, mais cette fois-ci a changé de stratégie. Talibinoa, so yo zali makasi, yo kaka. Maman, en ce qui concerne Moni misimbuta, ouais. Moni mayo. Ah, ok. Oh, ça il a ngondé chose na mutu na ndako ezaka uniquement. Mais soki e comme na ope mukie. Ko boire kate so bakisi suka mayo kana pop ko fongo na robinet. Ezongi sous puissance. Ezongi toujours puissance. Ingeta, maton. Ozala bakisi traditionnel. En dehors, il y a maï oyo. Ils ont des produits traditionnels. Oh, ça dit ça. Eh, postage. Oh, peut-être postage, il y a concert. Tous autres traités yango. Mi balo basé la forcité. Mi balo basé la pour sa makasi. Ouais. Ingeta, tous autres traités même batama boma. Ezaka mobili ingeta batémoignage bayaka témoignage eleka témoignage ekota omona mama ba témoigner donc pas c'est sengo mingi ayembi omona ke olandango ingeta moi si mobile wazana na mposa ya fox ouais babiloko kotambola na nzoto bato ebele baza biloko itambola na nzoto zwa mayo ekei kaka parti kaka mayo tango yo yango ezong si retour abi chukululu donc c'est-à-dire ba maladi musu to tangite numéro maman Kitambala ngwa les affichés ingeta matondo o ya na problème ya santé abenga maman Kitambala ingeta abenga numéro maman Kitambala ouais ozabi miangwa tikotaki merci maman Kitambala nakanisi batu ba koki ko comprendre pas ba koki comprendre pour excuser ngai ba comprendre nini maman Kitambala azosala nini maman Kitambala azanani. Je pense tout au long il y a émission, il y a magazine oyo bo comprendre maman Kitambala ala kisi nyonso oyo ye azanango nyonso oyo ye azwa eza hasardé puisque na français balobi l'hasard n'existe jamais hasard existera te mais maman Kitambala ezali mvuluzi mutu aosala ye c'est-à-dire yo so ebi mvuluzi te bo etali yo na nzela mvuluzi kimbangu nde bazotwadisa kotwadisa eza kotalisa ndenge bazotalisa nga na nzela fumu kimbangu ingeta kote yo za nzambe mvuluzi kimbangu za nzambe ngape na za nzambe ese totalisa mutu oyo eza bosolo boyebi vérité totalisa bato clair na kobakisaka mwele kwa muketo yebi kila tokobisuka mpo na yebi ke bana nga nyonso tu ba o balinganga na ba ope basepela na nga na ba ope balinga osepela na nga te balelanga pe suka fort balinga tokabwana na loyebi naza pe na question moko ya suka matondo totalisaka bana nzambe pasteur mosusu na kati ya ndako na yo ozomela masanga ozosala mabe mais ozobombama po eza bana na yo mais nzoka te tata mokena nyonso batata bapungutulendo oyo bakeli bikela bakeli biso bato azomona seke linga obanga tata mokena nyonso moto ya mokili opeseka respect po te moto koyo otala ngai omela nonkoyinga na pesi otiri na pesi osikre na sumukisi yo te totalisa mutu osumuki po te molimo ya nzambe mutu etuti mutu te tika komela efo etuta yo me ngai eza lokwa sikoyo na miniti wana eza lokwa ngai asaleli bonzoto ke komela te seke tosaleli kibonzoto po soki tosalelaki kibonzoto te molimo ya nzambe moko etushe ye epese gu oyo omela totalisaka bato me bino bokosala mabe koto oyo bobima lokwa basin sikoyo ngai na olobango quand même na gouvernement tala o tozaka na nachukululu toloba mingi te maman Kitambala oza na église to oza na église te ingeta fumu kimbangu atikaki église te o totalisaka bana nzambe eza bosolo église ya liboso eza molimo santo po te molimo santo ezalaka partout naza na molimo santo ingeta na sikoyo bato nyonso baya kotala ingeta kasi toto te so tobibi so tobakaki nakoloba nini mutu nyonso tu na se na moi tozongi lisusu po otuninga question bien te po nga église na yebi yango te yo tunanga pena question bien po biso tobenga na biso église te bobenga ni te yo moko pour rassembler bato ndenge bato bazalaka pasteur azali ndenge oza wana ozosambela bato ou bien ozaka na eloko mo boye kilongo
Ah, Kilongo, tout ça na Kilongo. KKB. Kilongo. Ingeta toza pe na bana o tozo cadrer, tozo ke soupe tozo cadrer, tozo ke soupe na kosunga moi mukenza mazo pesa ngai na bino ba homme de via. Toza pe kasi tota sabato tuninga yango no pesiti. Mais tozo tonga. Toza na mabele nazo tonga mais na yamba batu esiko louer o yambi batu. O traiter mutu, o prophétiser mutu, mutazu lobiko. Et c'est fini ka wana esili. Hein? Si eza nazo ba ke mama kitambala za Kilongo. Kilongo na kasi yo katengeta totali sabatu. Oyo eza bosolo boyebi vérité. Po église ali boso ezalaka motema mutu. Eza yo moko pote nzota mutu, yango ande eza temple. Totoloba totali sa mutu. Oyo eza bosolo boyebi vérité. Ingeta toza nde toza bo toza l'église te topesi message. Eza église. Batebele ba okangula ma batebele ba obika. Est-ce que l'andi toza ne sika o tozo yamba kakabe. Maintenant nous tosilisi misalate mais to yamba kuna. Batu bazo bika tozo traiter église des âmes. To expliquer clair. Ingeta o aza posa peut-être pesa ma kitamba l'église le pango pe yemo ka tongele déjà tokotia. Matondo ingeta. Merci mama kitambala to sepeli mingi na ndenge o pesi biso temps ya koyamba yo na kati ya club 24. Ezalika yemoko merci vraiment. To sepeli mama merci na ndenge oyambi biso ezambala suka te to yebi que au moment opportun to a toujours besoin na yo pour opesa la sous bandeko na biso oyo etila etikalaki. Donc vraiment te remercie mingi. Geta matondo lokume songe pa batata bapongo tulendo lokume songe pa fumu kimbangu na nyonso tu o ya sabe biso na mokola lelo a côté su ko sela biso ya mingi ya koleka na yebi ke bana ngana sotu balinga toka bwana na loyembo. Tangu mukanda ndombe lindo kimupipe total saka bana nzambe weza bosolo boyebi vérité. Ya invité kamanyonga kanyonga ya invité kamulendi diko takimbangwe kamanyonga kanyonga takimbangwe kamulendi diko takimbangu mwinda ndombele takimbangu mwinda ndombele kasi bayamina angunza ya kame bukeba uyikuzikula batatu zingwe kembwe ya olele kembo okembo ya balongi olele kembo otatakota kwe tata zibula babonsolo matondo tozong silo kumi patsa mokena nyonso nzembu na nzembu ezaka na nguya nango ezaka na message nango o ba mindeko musu bazo comprendre te mais olongoli ka ki musuni oyambi yango na kimpeve okozwa eza solution ya ba problème na bino matondo ingeta ibu. Merci bo pesa biso confiance soki bozali na ba suggestion ba remarque le numéro na biso ezali na ba écran na biso donc bo pesa biso et ça la biso bien pour tout améliorer. Merci et au revoir. Ingeta bo s'abonner na DK Kingakat live bo s'abonner belé chaîne na biso oyo biso to linga makamba lokuta te to linga pete ke bato bayokanaka alobi moyindo fongola meso mwene kokanga misu bayiba biso ya biso belé boyebi ke mama kitambala kuta meka koleka nete na ba chaîne yo bayokanaka c'est que bo s'abonner na bana na nga nyonso na batu nyonso boza na posa bo comprendre oyo eza bosolo boyebi vérité bo s'abonner belé ya mingi ya koleka elongo na fumu kimbangu toyebi ke oyo eza ne ya chukululu nde makambu tia na tia bo s'abonner penza na DK Kingakat loy bo s'abonner matondo bye bye.